tu es la force d'être. S'il te plaît, papa, il y a un petit message dans ma main. Mama, if love is crazy, love is for me. Naipa na yo, papa nanga. Monisanga loboko na yo, naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na yo, zamba lolo yo, azosale, zamba lolo, azosale. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na zamba lolo yo, azosale. Zamaka sangolwe, azosale. Salilanga Yesu, oh. Salilanga Yesu. Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bon sambela yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu
yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso bundela nga yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Merci Jésus Nale Biblia bisenga senga nsamba londe Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nsamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai yoyo watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana
Salomon. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la force d'être.
soki nazoyemba opekisanga te oyebite bisika soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebite bisika za maswama soki nakoma kobina opekisanga te oyebite makambo za masambela Sabe na sua vida, às vezes é uma missão. Hoje é uma só fils du prophète, par le royaume de Dieu, par le centre de réveil. Nous obligés, pour la part de la vie. On est ensemble. Là, il y a ce moment de Zoma. Ma paix ensemble, les aouas, qui sont qui s'en passent au Pamela.
aussi de consoler la famille Kaninda qui a perdu leur fille, leur tante, leur sœur, grand-mère, ainsi de suite. Nous vous disons merci de nous avoir soutenus et d'avoir soutenu toute la famille pendant ce moment, dès lors que vous aviez appris que notre maman, notre tante, notre sœur, Eugénie Moadi Kaninda, était décédée. Alors nous serons vraiment très rapides avec ce programme. Nous allons vous présenter le programme de ce jour. Nous avions commencé par la sortie du corps de la morgue et à son exposition. Ensuite, nous allons passer par une prière introductive par l'homme de Dieu, le pasteur Bertin. Après la petite prière, nous aurons la prédication du jour qui nous sera présentée par l'homme de Dieu, le docteur Placide Moulango. Et après cela viendra la biographie de la défunte qui sera faite par son frère, le pasteur Emmanuel Chibingu. Placide Moulango qui va nous exhorter pendant 15 minutes, une très petite prédication, mais qui peut nous édifier tous ensemble ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous savons que c'est une circonstance particulière. Nous avons l'habitude de prêcher la parole de Dieu dans nos églises devant des personnes vivantes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas particulier. Un de nous, immortalisé là dans la caisse. Et donc cela doit susciter à nous une attention toute particulière. J'ai un passage que nous voulons partager. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point l'espérance. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église, aux enfants de Dieu. Ils sont affligés, je l'espère aussi comme en ce jour. L'affliction est sur beaucoup de visages, tout à fait normal. Mais il y a un message que nous devons bien capter ce jour, bien-aimés. L'espérance dans les afflictions. L'espérance après la mort. C'est de là que nous voulons, bien-aimés, partager. Beaucoup d'entre nous espèrent en Dieu pour des biens temporels, comme si la vie de l'homme ne dépendait que de cela. La mort nous enseigne quelque chose. Mais l'homme a été créé et est créé à l'image et à la semblance de Dieu. Après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a le jugement. La Bible nous enseigne qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. C'est qu'il y a une mention de ce jour et que tout ne s'arrête pas. La vie de notre maman, notre tante, notre sœur ne s'arrête pas comme la vie d'une bête. Votre vie ne s'arrêtera pas non plus comme la vie d'une bête. Il y a l'espérance. Il y a des choses que nous espérons en Dieu ici-bas et que nous pouvons obtenir. Un disciple a posé la question au Seigneur, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur lui dira, vous gagnerez, je ne vais pas énumérer les choses, les biens temporels, quelques-uns d'entre nous les ont déjà gagnés. Nous oublions tous. Nous vivons comme si la vie s'arrêtait ici. Non, bien-aimés. La vie ne s'arrête pas ici. Il y a l'espérance. Dans les promesses divines qui sont dans la Bible,
chacun peut trier, beaucoup trient ce qui est dans la terre. Mais il y a deux promesses. Les deux importantes promesses. C'est la promesse de la résurrection. Et il y a la promesse de la vie éternelle. Cette promesse-là, bien-aimée, concerne les chrétiens vivants et les chrétiens morts. Cette promesse concerne aussi notre maman qui est immortalisée dans la caisse. Et donc, le Seigneur a dit, ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas l'espérance. La mort entraîne les problèmes. Mais ceux qui ont l'espérance, ils savent que tout n'est pas perdu pour ceux qui sont morts en Christ. Et le Seigneur dit pour la résurrection. À 2 jours de son 63e anniversaire, elle est née le 24 avril 1960, à quelques jours donc de l'indépendance de notre pays. Et elle est l'aînée d'une famille de 30 enfants. Elle est née dans l'ancienne province, dans l'actuelle province du Lomami, plus précisément en Ngandajika. Et moi, je suis venu après elle. Elle a fini ses études primaires à l'école Maïndombe des filles à Matete et a terminé son cycle d'orientation à l'Institut Baoumbu à Matete toujours. On a été avec elle à l'ITC du 30 novembre, collège de la Salle, dans l'enceinte de l'Institut technique de la Gombe, en face de l'Isanga, où nous étions tous dans la section commerciale. Voilà. Après, en 80, elle s'est mariée à monsieur René Mukendi, qui était ancien à l'ACK Bandalungwa, qui lui-même est décédé il y a plus de 10 ans, près de 15 ans, si je ne m'abuse, avec qui ils ont eu 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles. Nous avions demandé à ceux qui avaient des fleurs et qui voulaient s'enregistrer de le faire. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Nous allons commencer par la famille Kaninda qui va venir. La famille Kaninda qui va venir pour faire le dépôt de la gerbe de fleurs. S'ils peuvent déjà s'avancer, la famille Kaninda. Santo,
Prions aux enfants de ne pas de s'approcher. Seigneur notre Dieu, nous savons que toi tu nous as fait une promesse certaine. La promesse qu'aucune personne dans ce monde ne peut nous faire, même pas nos parents. Tu as dit avec certitude que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est toi-même qui se révèle être le Père éternel. C'est lui qui prend soin de ses enfants, qui est le Père des orphelins. Je recommande ces enfants qui sont aujourd'hui sans père, sans mère. Mais toi, tu es le Père éternel. Prends soin d'eux. Souviens-toi d'eux. Protège-les, Seigneur. Afin que dans ta présence et dans tes mains, ils se sentent dans la sécurité. Sois pour ces enfants le secours qu'ils ne manquent jamais dans la détresse. Sois pour eux le bon péché, afin qu'ils ne manquent de rien. Bénis leur avenir. Pour ceux qui sont mariés, bénis leur famille.
ils se sentent dans les mains puissantes de l'Éternel. Car tu as dit, nul n'a le pouvoir de ravir ce qui est entre ta main. Je place ces enfants entre cette main. Que tu sois leur Dieu jour et nuit. Que la grâce et le bonheur accompagnent ces enfants toute leur vie. Et que la miséricorde leur soit accordée. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que ces enfants ne soient privés d'aucun bien. Que tu sois leur pourvoyeur. Que la gloire, l'honneur et la louange reviennent à toi. Là où il y a la blessure pour cette disparition, tu es le Dieu qui bande les blessures et qui console les affligés. Laisse que, Seigneur, ta consolation soit leur partage. Je t'en supplie, dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ, le bon berger, nous disons tous Amen. Amen, nous pouvons reprendre nos places, nous sommes déjà à la fin. Nous allons bientôt lever le corps pour le cimetière Nécropole 1. Donc nous allons au cimetière Nécropole 1. Ensuite, au retour, nous aurons un bain de consolation qui est réservé au centre culturel de Lemba, ex-Alliance franco-congolaise. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons lever le corps. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamagaba sambole azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana Komba mana Yesu. Komba mana. Tiro. Yesu na bigina tantona. Yesu. Papa na bigina tantona. Papa na tantona monsambe na yo. Yesu. Yoka bosenga nanga zabaka basale. Yoka shishe na ngaye zabaka. Naye na bapasi na nga kosabo zambe na yo naye na kozanga kosabo zambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso
nalebi bya bisengasenga nzanga loela nalebi biyapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzanga loela lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Messawafako Messawafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesamukatanga lisa Lesamukatanga lisa Lesamukatanga ye Lesamukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso Nous voulons notre debout accueillir solennellement, dignement, et c'est pour la toute dernière fois, la dépimentaire de notre très cher maman Mwadi Kanida Eugénie. Cordial. Merci beaucoup, nous nous assurons. Chères familles, chers parents et amis, infiniment nous vous disons merci de la confiance faite à la nécropole entre terre et ciel en acceptant ce site où nous nous trouvons pour l'inhumation de maman Eugénie Mwadi Kaninda. Si ailleurs il n'y a pas de considération pour nos disparus, à la nécropole entre et il était une âme avec un esprit de partage et au cœur plein de compassion. Voilà qu'elle est partie heureusement nous la nécropole entre terre et ciel. J'introduis dans ce mot d'accueil relatif à l'animation de notre très cher maman Mwadi Kaninda Eugénie. Par cette situation qui nous dit ceci, je cite, si tu as été aimé, si tu as donné du bonheur ou de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort qui fermer les yeux, qui
quelqu'un pour rassembler des amis, organiser une vie et temporer et des souvenirs de plus chers. Fin des institutions, c'est l'appel d'un auteur français, Jacob Attali. Chers familles, parents et amis, en contemplant la présence de tout ce monde à ce dernier rendez-vous avec elle, rendez-vous au cours duquel son compte est devenu comme on le comprend, une des plus grandes, maman, Moadika Eugénie, pour tous, et son entourage que la nature a fait croiser son chemin. En pareille circonstance, pour tous bouleverser la tristesse qui nous soit permis de présenter à vous, sa famille, ici réunie, votre condoléance le petit sincère, tout en investissant quelques clichés autoportraits de cet être si cher, dont il faut se séparer aujourd'hui, car séparation, il y a des pages de son livre de vie qui est ainsi défermé. Donc on va lire que maman Eugénie Moadi, sa lignée parentale du papa Kaninda Jérémie, et de moi, Michia Elisabeth, du village du secteur de Benachikolo, qui est le peuple de Katanga, le tout dans la baie de Chaux, province de l'Antifère du Kassai oriental. Elle a naquit le dimanche 24 avril 1960 à Léopold, ici à Kinshasa. Et voilà, et ça va dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels sont de fin mariés en nous quittant inopinément le vendredi 21 avril 2023, ici à Kinshasa, 3 jours avant son 63e anniversaire. Elle a mené une vie familiale, une mère et grand-mère heureuse représentée par sa progéniture de 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles, ainsi que 4 petits-enfants, tous éplorés et baptisés à cause de cette disparition. Inattendu moment, et j'ai notre très cher s'en va en nous laissant le souvenir d'une mère aimante et très joviale, une femme hospitalière, innommément serviable, mais également courageuse et très dynamique, qui nous invitait toujours à l'amour, au partage et à la paix au sein de la famille. Chers familles, parents et amis, permettez-nous dans cet après-midi de vous inviter à garder l'espoir et de découvrir avec cet être si cher pour tous ceux qui sauront fleurir le grain d'amour s'aimer en son temps, dans leur cœur. Ainsi comme le disait Jean Jaurès, l'espoir ne consiste pas à nier l'existence de la séparation, mais à savoir qu'elle ne durera pas toujours et que tous ceux qui rendent à toute séparation finissent par se cicatriser. Et l'espoir réside dans la confiance, dans la capacité de chaque être humain de trouver sa place au soleil et de maintenir son équilibre en traversant chaque route et la vie place sur notre chemin. L'espoir commande d'avoir foi en demain. Aussi souvent que les jours reviennent en force après la pluie, que le soleil est splendide de plus belle après, je voulais dire aussi souvent que les jours reviennent en force après la nuit, que le soleil est splendide de plus belle après la pluie et que le printemps balaye toujours l'hiver. La joie de vivre en ce monde recompte de placer ses bras sur la planète qui nous afflige ces jours. Mes chers familles, parents et amis, ainsi rassurés, nous n'aurons plus jamais cherché à rencontrer notre très cher maman Moadika Kaninda à son domicile, ni de Souka, dans la commune de Rennes, à la sortie du kit au dimanche à l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, à ses cas en cible où elle était une fervente chrétienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir de ce jour, cette commune dans laquelle moi, Mukindi, c'est le nom de son défunt époux, et le monde de Mukindi vient d'échanger d'adresse et de colis pour reposer désormais ici à la métropole de Kinshasa, et ça dans le quartier Protion, sur la rue de Nouveau, tout dans la commune de Mansé. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher maman Moadika Kaninda Eugénie, appelée affectueusement Moadi Mukindi, et déléguée cité métropole de Kinshasa, quartier Protion, rue de Nouveau, tout dans la commune de Mansé. Pour le rester fidèle, c'est donc ici à cette adresse, chers familles, parents et amis, que vous réunirez si souvent pour les visites et pour refleurir sa tombe ou sa sépulture. Par rapport aux visites de la métropole, entre terre et ciel, vous êtes ici durant toute l'année, c'est-à-dire le 1er janvier au 1er décembre, même le jour férié, il sera de 9h à 16h. Que ce soit ici ou à de l'autre côté,
à Kimporo vers Maluku, pas vers Bandundu. Puisque jusque-là, la nécropole entre terre et ciel, il n'y a que deux sites. Il n'y a pas de troisième nécropole entre terre et ciel, non. Puisqu'il y en a qui confondent. Nous sommes chez vous à la troisième nécropole. Nous, jusque-là, nous n'avons que deux sites ici, à les allées. Et de l'autre côté, comme on décide, tous les jours sans exception, même les jours fériés, comme ça, de 9h à 16h, les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, notre terre et ciel et ses partenaires, dont l'hôtel de ville des Tissas et la Croix-Rouge, le référent Richard Famille Orange et l'ami, notre sincère condoléances. Et non, que notre cérémonie s'est terminée, que le temps de nous séparer physiquement du moment que Eugénie est venue, nous espérons que toutes les évocations formulées au cours de cette cérémonie vont inévitablement s'ajouter aux souvenirs personnels que chacun et chacune garde dans son méritant la paix et la république. Nous prendrons congé tout en disant au revoir, avec une simple pression plurielle à la recherche à ses élus. On vous l'a dit du côté du village Ena Chitoro, dans la belle province diamantifère du Kassai pour le Batissa en Chiluba. Nous dirons tout simplement en Eugénie Moidou Waya Ilini. Je vous remercie. Maman Eugénie Moidou Kaninda, à sa dernière physique, bon retour chez vous et surtout excellent début de week-end. Merci. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso oh. Salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tato na bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. So
mondela ngai oyo longisa ngai Yesu longisa ngai Yesu longisa ngai oyo merci Jésus nalebi bya bisengasenga nzamba lolele nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba lolele lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga lisa Chino soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe atokozanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo nasakolie yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo nasakolie yendezanga libela naningi mobala oyo naningi mobala oyo aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki size na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka oyo tozali kopika lelo komona lelo ezali kobukisama ya maloba na nzambe nzambe alobaki motu azali kutu akozonga na babele liloba oyo ekokisami mpona mama na biso tata mwasi na biso ndeko na biso yaya na biso ezali mpona ye moko te eloko tokosimba biso nyonso yango wana ezali mpona biso banso roi david alobaki ete bato bakamwaki ntango mwana azali kobela anyokolaki nzoto alalaki na mabele ntango mwana akufi alataki malamu bato bakamwaki mpe batuni ye me ndenge nini tokanisaki eke tozala aflige koleka abimisaki maloba oyo tokoki kosimba lelo alobaki ete epai mwana akei biso tokolanda ye ngai papa nakokende bisika mwana adevanse biso apresede biso lelo lokola mama na biso tata mwasi na biso yaya na biso ami na biso apresede biso atako tokolela te moke mutu na mutu ngonge kozala mokolo ekozala tokoya mpe kodepose yo bakoya mpe kodepose ngai ndenge esalami lelo oyo ezali maloba po ete
na kotambolaka na biso na mokili toyebe ke tozali bapelerin toye na mokili mpo toumela seko na mokili te. Nzambe ayebi mikolo ya moko na moko tikete na maloba oyo biso banso kotambola na ekenge na mokili ndenge sage na dikolobe te l'homme ne connaît pas son heure. Moto yebi ntango na ye te mama yebi ntango na ye te me lelo tomoni yango biso mpe lokola na maloba oyo tozali kosukisa mpona kotia bafleur ndenge totie mama na mabele me yambo tosukisa na kotika maloba mpona losambo na mosali ya Nzambe bazali mpe walandie na nsima pasteur Emmanuel Kishibiro kota la prière. Hey Yahweh, mama yo. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama. Oh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama yo. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama. Kongo ekanya yo mama, toyembeli yo, wembe mobali mama yo. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, mama. 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 Yahweh, Yahweh, Amen. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Dans les malades. Seigneur Jésus, tu es maître de l'univers tout entier. Qui dira qu'une chose arrive si toi tu ne l'as pas ordonné? Nous voici ici en ces lieux pour le décès de l'un des membres de la famille Kaninda. Et j'élève ma voix vers toi en ce moment. Seigneur, j'élève ma main vers toi parce que tu es le Père de toutes les familles de la terre. Je t'invoque en ce moment
Oui, solennellement, publiquement, Seigneur, pour élever ton nom. J'élève ton nom sur la famille de ton serviteur, Jérémie Kaninda. J'élève ma voix, j'élève ma main par l'autorité familiale que tu me confères et par l'autorité que ta parole me confère. Seigneur, que ton règne vienne dans cette famille. Que le règne, tout autre règne, quel qu'il soit, aujourd'hui, que son règne prenne fin. Seigneur, tu es mort et ressuscité afin de dominer sur les morts et les vivants. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Par l'autorité de ta parole, par le pouvoir venant de ton nom, je révoque en ce moment, je refuse tout ce qui n'est pas de toi dans la famille Kaninda. À partir de ce moment, oh Jésus, je renverse toute alliance qui n'est pas la tienne. Je renverse tout pacte idolâtre. Je renverse, Seigneur, tout ce qui n'est pas de ton règne. Oui, tu as dit poussière, tu retourneras la poussière. Mais tu as voulu que la limite, oh Dieu, tu la fixes à 70 ans. Et pour les plus vigoureux, à 90 ans. Oui, Seigneur. C'est toi qui prolonges la vie de ceux qui t'appartiennent. Aujourd'hui, Seigneur, que tout membre de la famille de ton serviteur, Jérémie Kaninda, Seigneur, que ton règne vienne dans sa vie. Que chacun, oh Jésus, il est dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Moïse a élevé le serpent pendant que la plaie frappait ton peuple. Aujourd'hui, là où il y avait tout autre règne de la mort, des ténèbres, Seigneur, j'élève le nom de Jésus. Amen. J'élève ton nom comme bannière étendard pour cette famille. Amen. Dès à présent et pour toujours. Amen. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Seigneur, que ta lumière luise au-devant de tous mes frères et sœurs, afin que, comme il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Oui, Seigneur, le sang de Christ parle mieux que celui du juste Abel. Lorsque le destructeur devrait passer, tu as dit, le sang vous servira de signe sur les linteaux de vos maisons. Maintenant, j'invoque le signe du sang sur toute la famille Kaninda, du plus grand au plus petit. Oui, Seigneur, que l'œuvre destructrice n'ait plus aucun effet. Tu as apparu, Seigneur, pour détruire le destructeur, détruire les œuvres du diable. Oui, Seigneur, je veux que nous soyons une famille de Dieu, des hommes et des femmes engagés pour Christ, qui témoignent Jésus en parole, en foi, en conduite. Oui, Seigneur,
en toutes choses. Aie pitié de nous. Pardonne toute offense. Je me souviens, Seigneur, que même dans ta colère, tu te souviens de tes compassions. J'invoque ta compassion. J'invoque ton pardon. Oui, Seigneur, tu as sauvé ceux qui étaient ennemis à toi. Et à combien plus forte raison seras-tu de notre côté maintenant que nous sommes sauvés? C'est la vérité. Seigneur, nous savons que ce qui est entre tes mains, nul ne peut les ravir. J'élève le nom de Jésus encore. Car l'élévation de ce nom, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur verra le salut. Que le salut se répande intégralement. Le salut dans l'âme, le salut pour l'esprit, le salut dans le corps, le salut dans la vie de tous les jours. Selon qu'il est dit que la pitié a des promesses de la vie présente et de la vie à venir. Que la vie présente de Kaninda et leur vie à venir, ô Seigneur, soit glorieuse. Que cela soit glorifié, afin que tous, ce jour-là, on se retrouve à ses pieds, à tes pieds, qu'on puisse s'embrasser de t'avoir connu étant dans cette chair. Merci parce que tu mets la conviction dans mon cœur que l'invocation de ton nom, oui, l'invocation de ton sang, ce sang de l'alliance éternelle, ce sang qui ne cohabite avec aucune autre alliance. Seigneur, j'invoque ton nom, afin que seule l'alliance du sang de Christ est faite dans cette famille, dans la vie de chacun. Aucune autre alliance, aucun autre pacte, aucun autre rite, aucun autre lien, car je le révoque, je le refuse par l'autorité que tu me confères. Oui Seigneur, merci, parce que c'est toi qui sais consoler le cœur. Quelle que soit la profondeur de la plaie, tu as l'huile de joie par ton Saint-Esprit. Que l'huile du Saint-Esprit coule sur moi et sur tous mes frères et sœurs, ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'extérieur. Je les ramène sous ton autorité. Je les confie sous ta protection, sous ta toute puissante main. Car il est dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ramène toute cette famille à l'abri du Très-Haut, afin que le repos soit de toutes parts. Un repos total, un repos, oui Seigneur, sous l'ombre du Tout-Puissant. Merci, tu es le maître des temps et des circonstances. J'ai commencé par te dire, nul ne peut dire qu'une chose arrive si toi tu ne l'as pas ordonné. Et j'aime lorsqu'il est dit que même au jour du déluge, tu étais assis sur ton trône. Alors que Eugénie est en train de tomber dans ce puits, ton trône reste inébranlable. Seigneur, nous te devons la même adoration, la même foi. Oui, tu es Seigneur, pas seulement en temps de grâce, de bonheur, de paix. Tu es Seigneur, maître et notre propriétaire en toutes circonstances. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus. Je remets la parole. Amen. Nakanisi losambo toyoki motivendos. Balomsa ko motivité. Kosenga te kezali aloba mosusu. Eza na Nzambe après prière
ministère laissé par la femme yoki yango ezalaki mpona libota mobimba baoyo bazali awa na mboka na bazala kitanga na maloba wana biso nyonso tolobi amen. Amen. Sikoyo Yesu ndeko na bolingo yo olingi ngai mingi yo okufelaki ngai otalisinga nzela aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Alléluia, na bato bakoboya yo bakolinga satana yo lingi bantu nyonso yo koboya moto te yemba aleluya ngai nalingi nkolo Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu. Nyonso mpona yo. Lelo napesi elaka kosalela yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Lelo napesi elaka kosalela yo. Attaché à la croix, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Nomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo.
Yesu nalingi natatola Yesu papa nalingi natémoigner nzambe lola ye ngape natatola bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambe akabasa ye yoka shije na nga ye nzambe lola ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye nakozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga Yesu, Yesu, Longisanga Yesu, Yesu, Longisanga Yesu, Yesu, Longisanga yo, Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole, nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole ye. Lokota nga Yesu, Yesu, lokota nga Yesu, Yesu, lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo, tombola nga Yesu, Yesu, tombola nga Yesu, Yesu, tombola nga yo yo, lelelelelele, lesa wafako, lelelelelele, lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela, watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu lesa mukatanga lesa, lesa mukatanga lesa, lesa mukatanga lesa mukatanga ye, lesa mukatanga lesa. Hallelujah. Chilobo chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi di prophète
bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Ozo bouger, obina kawa pied. Pour la bambola yo ingénieur qui, on est ensemble. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu oh. Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Salela nga Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Undela nga yo Longisa nga Yesu Longisa nga Yesu Longisa nga Yesu Longisa nga yo Merci Jésus. Nalebi bia bisenga nzamba lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga nzamba lole. Lokota nga Yesu Lokota nga Yesu Lokota nga Jésus Kotika nga ite Lokota nga yoyo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Tombola nga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu
lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso
Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Bundela nga Yesu. Bundela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Yesu. Bundela nga yo. Nalebibia bisenga senga nzamba londe. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebibia bisenga senga nzamba londe. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga. Olayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga. Olasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Olabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila
aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki